Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.
oye! Faki oye! Faki oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yerusalemu nyaba ikunanga tata zambi fumu isu lekata mwana belela Milulu na biso. Le 27 avril oye! Le 27 avril oye! Le 27 avril oye! Elona ya mama mwilu ziwana Tokomi esika likambo ezokuta na nzete oyo eningisi mokili oyo ye azali mosantu mboka na ye ville sainte biso mpe bamusicien saint tata nzambe molimo mboka na ye esantu mboka na ye bamusicien na ye tata simokimoki yanga na ye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu nkolo na biso biso bana na yo mama mwili alobaki yango na mikolo ezali koya kambe ekozala kaka feti na feti kala mingi te touti kolaka yo awa tokei mpe kala mingi te papa biso toye normalement tokomaka le 20 biso bamama papa tala kaka makambo eza mpe mwa ebele lelo toza na retard ya 4 jours papa limbisa kaka biso yango biso bana na yo bamama musicienne mingi ezali awa ya Kinshasa na bamosusu batouti na bamboka mosusu na nkamba mpe na moni mosusu bazali mais Kinshasa bapesinga effectif boyo baye lelo bazali 117 mama bamosusu bazano na nzela bango mpe bakoya kokoma soki bakomi nyonso papa okozwa effectif na bango papa yango bana na yo baye bazwa nanu mbote soki bazwi mbote nde bakende kuna nde baya koyebi biso ndenge nini bayeli papa kaka lelo bakoya koyebi biso ndenge nini bayeli awa bayi nanu bazwa mbote mpo bakende kopema nde tokoya na bango lisusu papa euta na yo papa mpo babangi balobi kolo alobaka na biso soki toye makambo na ye elala te mpo liloba ya tata nzambe bakakolaka yango te papa. Merci papa. Lelo papa. Merci. Ba mama oye. Oye. Faki mama oye. Oye. Faki mama oye. Oye, oye, oye. Elonga ya mama mwili. Mama oye. Oye. Mama oye. Oye. Mama oye. Oye, oye, oye. Soutien de l'église. Kinshasa oye. Oye. Kinshasa oye. 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 Oye, oye, oye. Miroir de l'église. Papa Simon Kimbankianga. Papa Simon Kimbankianga. Papa Simon Kimbankianga oye.
27 avril, oyez. 27 avril, oyez. 27 avril, oyez. Elonga ya mama Mwilu. Tamboli malamu. Merci. Dobole. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe Nkolo Yesu papa Simon Kimbangu. To pesi bino lokumu. Ndenge bobateli biso na nzela ndenge tozali kotambola. Solo bana na bino o tozana bango awa. Ezali nde ba mama musicienne. Padi alunga na pika padi ngenda kontima. Ete ba mama pe bayembela kabino na nzela ya ba instrument. Yango lelo imonani na milulu le 27 avril elonga ya yo mama Mwilu. Bana na bino touti omboka Kinshasa. Oyo toye liboso tomonani biso nde toye kobima awa. Kanisa mpe oyo bazana na nzela ezala nzela ya Kinshasa banzela nyonso tikete ezala ya kofongama ete bakota na kinya omboka Yerusalemu. Midulu nyonso totie na maboko na bino tokoka kobatela biso. Bisika touti totiki bandako totiki bafamille kinya ezala likolo na biso nyonso tokosala awa okozala na biso elongo. Mapamboli tozali kosenga onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Oyo nazozela bino o délégation bokosala. Tozoya papa. Merci. Donc nous repemisa banzoto Bonjour la famille, bienvenue.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.